mbote lisusu bandeko balandi ate komo wapi ndenge tomesana kokutana biso na bino contrat tosinya mbula ebeta moi eyingela toza wana mpona koservi mboka na biso Congo bino mpe bakongole bozolanda biso nayebisaka bino esika moko bakongole basanganaka epai bakongole basanganaka bakongole baretrouvaka bayokaka bainformation ya mboka na bango Congo canal 60 ndeko Eliezer tokokoma bakongole mpe basanganaka te nayebisaki bino ti fait en semaine mokolo moko akolela ti semaine esila mokolo moko akolela AFC ya Corneille Nangaa na M23 basali nini bakabwani to bakabwani te bakabwani pour vous dire quoi Nzambe aleki bata mokili attaque Moi attaque Butu il faudra combien de Congolais bakufa pour Corneille Nangaa se ressaisir qui aza Congolais atika makambo ko sala pona moko na biso Congo to Isaac to sala ka toujours pour informer bino maye ko lekela mboka Congo ngala lataka tenio na boya veste teni nanga yango pour repesa makasi na ba FRDC ba wazalendo ba force armée ozobunda contre ba Rwandais contre M23 ba déloger ba na mboka na biso Congo Congo ko sala moko etiko kabona te ndenge tata ekolo Congo o akenda Mobutu Sese Seko kuponde wazabanga lobaka tata be moko ekolo bo be moko donc mboka na biso Congo nde yango tokobunda nango tina suka bobanga te mitemezi na kokita lelo naza awa na osele mission o ya urgence dossier ya Kisantu numéro 17 Yolo Nord tu que dossier wana bane ko se poser concerne abiso ya na biso ya mami lela na mama na ye na bandeko na biso Medi Makengo Filemon bayaki na place na biso bayekolela mais awa bakeleki na niveau ya l'état na tribunal na parquet bakomi na niveau nini ndeko Filemon aye awa bola nene bokebi nyonso tout est-ce que ba Medi Makengo bazulo port na bango te bazuite le pango ezina maboko ya nani bino bazuzu bozolanda biso boye ba pour départager bato parce que makambo zo ke mo ke malamu penate bola na yebo de Filemon nini o aye yango ya sika ko yebisa biso mwana mboka mbote Bote ndeko Didier. Bonne santé. Inya zamba bate. Oba komona ni? Eyala Ilonga Filemon. Eyala Ilonga Filemon. OK. Oyaki na plateau na biso, olobi ke le pango na bino, abote bino le pango. Mais na ko expliquer biso e baleki nini abote le pango et puis le pango na boka nani. Merci beaucoup ndeko Didier. Kande balobaka ke bakosela mokolo makambo te. Pona yaka wana lobaka makambo lupango na biso. Namonaka grande sœur mami lela atindaki avocat pour défendre que lupango bango azatina lupango wana te bango boye lupango na biso jusqu'à maintenant ezala maboko na bango sous contrôle na bango bongo balokate bango bazozo avocat alobi lupango na bango ya papa na bango ezala na maboko ya Mirabeau osimbi yango na raison ni nana pesi toki na bango bazolo bateta mwasa ko benga na telefone bofunda ngai wana ta mwasi Marie Thérèse Boluka nde mama ya mami lela bofunda ngai na kosamba na bino na kopesa bino yango te ah bon ta mwasa ba sur bango te to funda e pose ko memaye akopesa biso te toki ko funda na justice le 17 février to se présenter ba été grande sœur mami lela tindi ba photocopie à visa qui a un voyage alors que tu vas montrer qui a ça qui émission ya Caribou variété image lundi a un voyage et attendi 9 avocats et 3 cabinets différents 9 avocats pour va justifier oh ya lobi aibi makambo pango te aise pa mboko neta yebite matini 9 avocats donc ndeko Didier ça passe. Il n'y a pas d'avocat. Pour que le bagage non visé à voyager, to pour que y a le pango oh ils a bisoté. Loi congolais le vidéo de Konangai Filemon. Est-ce que papa a bien possible de connaître? Vous avez mis ça. Dans pas comment là-bas. Ngai Eyala Ilonga Medi Makengo Magi Boale Bekai. OK. Est-ce que combo yaya mami il est là, ils allaient wana? Exact. Combo ya Mirabeau, ils allaient wana? Exact. Na minute on a le pont dans la kata le pont na bino Mirabeau mutazawana na Jean-Paul Eyala vous en avez biso mususu
siko parquet yango ya mboka Congo eyebi ke information individuelle bozotaka koma mama ilela bozotaka koma mama na ye mais bato baza kuna eza Mirabeau na Jean Paul boni parquet ko kite na terrain te et le bakina Mirabeau Jean Paul boyana awa boza awa sur base ya kwa ya kata le panga bati yango tozosenga na bakonzi yango tozosenga basalela biso mosala ya malamu parce que le ekombo ya Mirabeau ekositame batuna ye mpo na raison nini navandi wana baotuni na biso ye ndeko Didier eza mpasi na mawa so na oyo otala makambo ezeka na famille na biso naozonga moke ta mwasi na biso wana mama ya grande sœur na biso mamilela Marie Thérèse Boluka aza pauvre te aza pe riche te parce que asalaka te azwaka mbongo te mais akutana na mobali oyo atikela ye mapango moko te mapango ndeko Didier na bakartier ya kitoko na bacommune ya bien na limité funa na rue Christophe ata na dépassé ejimele oyo apesa bana na ye moto moto yozwa oyo biloko papa na bino afai na ma campagne oyo bapango eza na bamillion oyo mobali atikela ye mais un simple eloko ndeko na ye atikeli bana na ye na yolo yalobi bana na ye bakozwa te ifa azwa nyonso to ye azwaki ya bandeko ya baninga papa nazali na bandeko na ye ya basi mais ye ndeko na ye ya mobali akotikela bana na ye eloko te eza pasi mingi nakosenga na bana kisasa bakongolais to bakolanda biso bipai na bipai toza bongo na dossier ya kisantu numéro 17 lupangu ya bamedi makengo ndenge ye moko alobi ya Filemon mais bato baza kuna na kati eza Mirabeau azali nani bolanda nanu communiqué écologique oyo ndeko na biso bamilela asalaki mpo na matanga ya papa na bango ntango akufaki à maman Boluka Maïtesi, mais aussi aux enfants Ile, Mehdi et Magui qui viennent de perdre leur frère et père, papa Léon Bonjeka et Alain, décédés à... Bolani non, vous les allez communiquer au conseil de la matanga ya kololo pango ou akufaki atangi bana misatu. Bana misatu yango ezali na nana ezali Filemon ngai na Mehdi Makengo na Magui Boale Bekai. OK. Nakosenga susu na bandeko na ngai. Télévision zali radio te. Bolanda sikoyo tango bango balekaka na plateau na biso awa. Avocat ya cas divers ayi kopesa ba réaction na ye. Alobaki boyi. Lopango ti le na kombo ya papa ya ba Filemon. Ezina kombo ya ba famille ya mama ile la tenir ya mama na ye. Bolanda avocat ye moko makamazolo. Trop cette fois-ci on va pas lâcher. OK. Ba yebe seka lopango na bango ezadi. Bazana na droit na lopango na bango. Boko ya lopango na bango. Ezana kombo tata na bango. Ezali na maboko ya Boloa Mirabeau. Leka tata na bango. Bati ya kombo ya mama Boluka. Bati ya kombo ya Ilela. Dans ce moment bati ya kombo ya Bandeko. Balanda Mirabeau azali parce que tant ba pesa ki na réunion. Mende ko nga avocat yana biki lopango za ko fana biki lopango za bino. Boni bini na télévision vous les karabo tanga toujours kombo ya mami Ilela na mama na. Avocat alobi lopango eza ya papa na biso. Eba pesi biso tende. Tant moi c'est na biso za chef ya famille. Donc na biso ba mongo chef toyebi eza mobali. Mais lokola aza na ba moyen azwa famille nyonso en otage ya bima chef de famille. Aye na bat au moins de trentaine ya famille na ba caméra ba filmer alobi bien ye na mikanda lopango wana akote sur te makambo ebele bela alobi mais na suka batanga bapesa ko lopango na ye na fiche na biso parcellaire. Cette fois d'enregistrement de papa na biso aza ye moko mais na fiche parcellaire papa tiaka kombo na ye atie ya mami Ilela atie ya Mehdi Makengo. Alors ye alobi ko batangi ko mami Ilela liboso ba pesa ye lupango renye suka ka wana donc ndeto sukela wana ti lelo na contrôle lupango na bambonga balokate nyonso eza na suzo de na kosenga na bandeko bolenda siko image ya ye moko Filemon na tanga kei kuna na Yolo Nord qui centre numéro 17 boyo kasko réaction ya Mirabeau na ye moko Filemon Mirabeau aboko pesa buka lopango image ya ngwana ngai te boyoki bomoni image non ya ngwana Mirabeau na ye moko Filemon mais bandeko nanga bozolanda biso bino bato bisomba suma mapango mbongo silaka mukusa tozobeta masolo ya avenue qui centre numéro 17 Yolo Nord commune ya Kalam bosala keba oyo kosomba baba nini oyo ndeko leza mikolo oyo ozwa mikata mwamba na poche ndoki donc ekozala makambo na yo moko biso tela biso te
ndeko na nga yo kende pas Mirabeau yebisa ki toujours comme on parle voilà Mirabeau ayebisi ngai parce que l'air tobandi kotia makelele ya mami alobi ya aza mikanda lopango teka ndenge afuka alobaki eze pa Mirabeau tokende ozwa toki pa Mirabeau nalobi na droit nini akopesa nga mikanda lopango makambo wana akopesa nga te réunion ya famille ese evandaki babi bakopesa biso eloko te yala bakopesa nga te fo bapesa biso lisusu il faut qu'ata mwasi Marie Thérèse Boluka akombuki sur les mêmes réunions en plein air bato wana nde bakopesa biso boye makambo wana ayebi yango te Mirabeau aza juge aza magistrat to aza commandant suprême ya mboka Mirabeau aza leki oyo andi papa na nga na nsima do papa leki na lupango wana parmi bato batia bakombo papa Mirabeau eza na kati ya ntango mais boni akoyebisa yo lupango na bino mon frère ozala congolais lokola ngai congolais de père et de mère donc lupango na bino lupango papa na ya tiki papa leki biso no bimawa bozala do lupango wa te bozala do mikanda yo bozo bimoke sikoyo nasali nasimbe na soki aza papa na ngai yango naye epai ya leta parce que soki nasali violence o mwana impoli mwana asimi papa biso tosala biloko wana te yango naleki na justice na bakonzi baza capable ya kozwela biso disposition ya makambo wana po tomona justice ya solo eza na mboka na biso nde constat mutamba excellence azosala mosala malamu mama ya mami ilela nde aza mwasi na bino tata mwasi mais ya mami ilela kombo na ye na makambo ya émission na bino ekosala nini explique biso na bino kombo na ye eyi kosala ndeni papa na biso atiaka ye na fiche parcellaire na fiche parcellaire na biso kombo na ye eza na kati donc copropriétaire après Medi Makengo lokola kombo wana ezwaki na fiche parcellaire mpona mama na bango atangisi su te certificat d'enregistrement aconfirme bango lopango na mwana na ya confie lopango na mwana avocat na bango ayaki awa azalaki clair avocat na bango alobi ke lopango ti lelo eza na kombo ya papa na bino lopango eza ya bino loi congolais eza clair papa soki akufi atiki bana na ye automatiquement soki oza misato mibale bakombo na famille mais soki atiki lopango ma automatiquement lopango eza ya bana oyo batikali wana ndeko nanga loi congolais eza clair loi congolais eza clair ndeko na ngai te mais biso toza nango na maboko na biso te ti sikoyo bapesi biso te bavandisa réunion bapesa biso te bayebi bakopesa biso mpe te ntango mwasi aminasama meti na batelefone alobi ke okozwa te na opesa eloko te zero bavideo ezali audio ezali kende kofunda nayebisa ba ndeko Didier eza pasi nde omoni naza na bamenance naza na insécurité naozwa bappel moko compliqué baomenance nga meme ovoi ke teke nazaka mobali ozomona basuspense moko boye ntina changement ya milio nga navandaka na ipene na kimi ipene namovanda kote mosusu likolo ke naza na insécurité kola lupango ya papa na biso te bandeko na kosenga bolanda nano procès oyo esalamaki procès le 17 le procès le 17 oyo esalamaki oyo ezosupposé bandeko na biso Medi Makengo bafilement contre libota mosusu dossier ya lopango toza famille loi congolais yebani mais bolanda nano procès oyo botokozonga na plateau. Les cités sont où? Elles doivent comparaître en personne. Elles ne sont pas là. Quelles sont les raisons? Merci beaucoup. Madame, nous avons des raisons. Alors, on s'était retenu de le présenter parce qu'avec la partie citante, on s'était convenu. Mais comme le tribunal le demande, parce que nous sommes en matière répressive. Mais quand vous avez quelque chose à demander en matière répressive, faites-le savoir directement. Ne vous convenez plus entre vous le parti. Parce que dorénavant, même si ils ont forcé la main du ministère public, mais ce n'est pas leur action. Ils sont partis civils. Voilà, allez-y. Nous sommes de sortie pour la prévenir Mamie Lela pour un voyage en France depuis le 14. Et puis nous avons, quoique ce ne soit pas une attestation médicale, mais c'est la preuve de consultation. La première prévenue, c'est une dame de 76 ans, 78 ans. Elle était malade hier même, il a été consulté à l'hôpital. Voilà, c'est ce qui justifie l'absence de prévenir ces malades. Si on peut y jeter aussi un coup d'œil, Madame la Présidente, question d'avoir aussi... Il parlait, vous étiez là, vous vous êtes déjà compagnie. Laissez alors au tribunal de vérifier. Apparemment, vous avez déjà acquiescé même avant que le tribunal ne te décide. Vous pouvez demander la parole.
Laissez à chacun son travail. Ce n'est pas au parti de le faire. Donnez ça au tribunal. Maître, rapidement, parce que le ministère public doit également... Oui, allez. Oui, mais est-ce que vous avez... Oui, bandeko, ils ont ça la beaucoup de procès non, ngaïté, bolandi procès. Ils ont ça la passe pemawa. Na soni. Ya komona mayo ko lekala mboka na biso Congo. Justice tombola ka mboka. Constant Mutambo. Ministre d'État, tu veux que mboka eko bela. Oui, bote pe na dossier oyo. Et ça dossier même pas dans parquet, même pas dans tribunal. Dossier ça clair. Papa Koufi a tigi bana na ye. Le pan vous a directement à bana. Et ça m'a compris à Rosambaka, tata onani, au bota bana combien, aux autres mboka nini, makambo les athées. Ndeko nangai, procès ya mwana. Ba diverser les bazeke sikana. Procès yango ndeko Didier, ba diverser na biso bazali. Parce que sur biso bazali, ba inondaki tribunal jour wana chambre tozalaki na 9 avocats. Mais justice tobanga ngo te parce que tozamboka na biso moto na se amibeko. Le 3 mars le tozokuta na wana biso na bango tosamba donc tosamba. Mais ngana zo sepela pour ça pour le 3 mars. Pour le 3 mars, va répéter 2 semaines. 2 semaines. Parce que le 17 va se présenter qui bango baseskizaki la situation ezana ya visa moko photocopier que azana voyage et tout comme ça. Bon. Ici, le problème est les 3 dans 2 semaines, et tout. Les autres wana de quotidien, non c'est pelani. Non là même dans la télévision, excellence de Constant Mutambo, donc on a l'église. Et pasteur Marcelo aloba clair, alobi, so to ça na 11 ministres na Congo na biso, ko la Constant Mutambo. Dès que donc Constant Mutambo excellence ça sala musala malamu, ngana za na confiance. Ozo na confiance. Bande ko ngai na yebisa bino ke makambo zo na mboka na biso Congo esalaka passe na mawa tozala tango guerre oui mais dossier ya le pangu ya veni qui centre numéro 17 na yebisa bino na bandaka likambo na suku ça rappelle likambo na za besoin d'intimidation ti na za besoin d'intimidation ti na za libre ya ba penser na ngai dossier ya le pangu qui centre nga na za pra le bela bateau bazanga au moni ko na mbongo ozana ba millions yo somba liwa etalio mais ngai na kolandela ka ba pauvre bana betike bayo bazanga comme bango papa na bango kufa yango bomoni nga toujours naza sima na bango il faut mona gain de cause il faut mona bokasi ya justice papa akufi atiki belo pango moko bana na bazali boni yo ko belo pango na bino entre temps yo pose na papa na bino boza biloko na bino non wana sima biso te ndeko na ngai na ko soko pesa message moko ya bakasi na bakonzi ya mboka ba congolais sur la biso et puis ba tout muso za biso pas sur na mboka oko on va buba ketelo le pan au pesa message OK bisala ba tout muso pour la toucher le pango ya Santo numéro 17. Merci beaucoup ndeko Didier na pesi mbote liboso na mwana mboka honorable Eliezer Tambo. Ah papa ngai na zamu na lukunga ngatu potaka Eliezer webile bosa l'émission ya babola na papa Molière nde nalinga papa wana bando défendre ba défenda trop babola na hivi so période na biso ezande su bongo te tozaki na période wana na ngena mona ke tozaki déjà gagnant donc papa tozana problème biso za bana bitike ba ofele tozana défense te tala ba oyela biso ba 9 avocats musu bazaki wana sa kolata ba toje donc au moins so de combien na hivi nombre batindi te kaka pone loko ya papa na biso ati excellence Constant Mutambo, ministre de la Justice. Yo moko lobi bi ke justice nde tombola kamboka. Papa, comment la justice na likambo na biso. Papa likambo eza simple. Papa na biso atiki biso bana ministre 3. Okuta yo na mami balinde ko te. Biso bana to miwangani te. Ko biso zo wana bite yo ta mona pa na ngate ngana yebi yo te. Biso bana papa okutana biso bi ke bino bana na ngai. Combien? Ministre tanga ba komona. Okuta maka 4 moko atika biso na zangai Filemo e ala Ilonga, Medi Makengo, Boale Bekai Magi. Botami bana misa tuna mama mibale mais papa akosi soke leki mono yaya na yo yayo mono leki to sangani to kabwani te mais famille yango moki kabula biso to yebi bino te po ta mwasi to pe papa le kaye banga ngana biso wa biso ke o mwana papa ye moko ya bibiso na ndako abanisi biso bana na ngai yo ta mwaso balelo ke biso to yebi yo te o yo za mwana nani ko bana pozinga ba question so papa na ngambo na vanda na place na ya da résidence na yo est-ce que papa na biso azaki en vie
ozwaki chance ya kofanda ya kosolola ya kozalaka na papa. Mais tovanda ensemble. Tovanda ensemble na papa na ngai. Papa dit na papa na ngai jusqu'à liwa na tosolaka na tovanda kana. Nakolaki déjà na ba responsabilité na ngai, je suis père de 4 enfants. Nazé pa nanga na kutala papa nanga ba voice ezali soka za difficulté abenginga leki nanga atindi mbongo neti media atindi ringa mbongo atindi presse papa akoli na ba agence yo misaba ngane na kuzana kutikela papa balo bande ko muswala ba ikibino bondo kipe papa pingi bosundula ki papa o ala yo solo munana boye bloko bazoki le papa na biso akufi na 23 ans na Léo Monjeka eyala le vrai nom ya famille eza Monjeka te eza Bonjeka de kumunga na pesa mwana ayipsa ngala biso ngo pesa ndo ko pesa su Monjeka te zere lelo za ngo prononcer Monjeka ekumina mikanda na ende tikani ni Monjeka le vrai nom c'est Bonjeka biso ko boti kombo pesa ngando pesa kombo na ya vrai eza Bonjeka eyala dans ce cas là ndeko Didier papa na biso tozalaki na ye bien très bien ngana kolaki c'est-à-dire à 4 bana avant epana ngana hotela papa na biso soki eloko ezali oyo tikela ye même meda atini mbongo na ye kotikela atini ngana mais diba ado supina papa zaka mais muta suki papa na biso koleka meda azate même ndo moni confrère na bino na grande sœur mami ilela parce que to soka lokola mwana papa na biso azokola mwana na yo kwa chaka ina kolkongo après c'est pas biso le côté Medi asungi famille mobiba même état moi si na biso mama ba mami ilela medi atini ba super ba tunda 3 super que l'autre qui la dame moi ça ka bana bande connaît tel c'est mon nom mon Medi wana azana bénédiction à papa na biso mobiba a pesi papa na biso pe akundi ye ba iba to sule ba kundi ye yango zo koza ba problème na matanga bino botseki ba ko de bona opesa ba date na bino moko faux s'il faut matanga nde dossier matanga nde c'est que le pango ba sa campagne na famille Dieu merci kutu nde moi to bunda bo to longa parce que na lupango na mutakundi papa na biso eza midi medali ngaka ya en personne azo papa na biso kunena métropole ba compliquer résistance akoya te mikoleze belé au mna état organisé atini mongo ndiko dia tuno bonito to kunda papa wapi vous na biso na Philippe Efekele asoma cimetière na Kitambo na ba photo nango ya Kitambo papa yanga ba kunena Kitambo non oh mais Dieu moni na ba sele kuneza trop cher ezo coûter combien ba PC Fadir cimetière Corbillard cercueil ezo coûter boya binga mongo no so charge cimetière Corbillard cercueil atina bongo diko mbongo yana maboko na mbongo yana maboko na ngai yo remettre na remettre na ordre ya cousine na biso wana Marie Louise Efekele mama Lu ye azaki organisatrice ya matanga biso tozalaki mais yene mutazaki chargé ya matanga na bingi alobi non c'est comme ça bokendo solde soki bokena quoi bureau eza na marché ya liberté wana oya métropole de tokendo soma sipisi bakoso tosoma ngo na degu compte na tongo topesi $1000 ba 14 tu peux payer $2100 donc papa pour demander métropole D donc Medi l'état a kangisa monga atinda on va bino to kanga place pour to gagner ta batino $1000 na bango ba $1000 ba organisation pesa maki wana to ito $1000 Medi atindi jour wana aliposo bon okweza $3100 na cercueil na libulu na corbillard atinda $2100 donc il faut compléter pour ça to fundi déjà et après ko bakisa mbongo oye ko sesuma ka mususu ya basale tout quoi atinda $4000 pour papa na bon Mirabeau atia combien ata 50 francs Jean Paul et alors avandi kuna ata 50 francs ce que Mirabeau na chapeau ba fandi kuna pona nini eza le pont atata na bango ya koko na bango nazo comprendre te baba na sous contrôle ya ordre ata moi so pesa bango na mamile parce que bambonga ba locataire bane bazokana bon ngana ebi eza ta moi parce que Jean Paul azawana ka Jean Paul zwa yaka na ngo sala boy na miso na nga na présence na to vanda ka le 5 octobre ta moi ta binga te est-ce que ba locataire wana futa odo futa ka date koki ba pesa mbongo wana Jean Paul simba yango ba pesa ozana ta moi na biso ko Mirabeau sala kana Mirabeau afandi wana c'est lo ba ese ki o matanga ba fana jusqu'à nouvel ordre alors na sima papa na ngandi ko Didier leki papa na biso 8e papa na ngata 5e akufa na décembre na cité verte côté à cité verte wana ya Sinel quartier Lunda bakoma ata kokoma te na matanga kamona kaka na cimetière babenga mome na 40 jours bakoma te wana na papa na biso papa 5e ye 8e bavanda kuna te basala matango bavanda ti lelo epa na biso yo tunanga nano oya kufi na sima décembre baza kuna te mais pa na biso depuis septembre bazaka kuna ti lelo basala kuna ti lelo
Ok, pesa message à Souna, pesa message à Souna, on va dans biso, baï banquier, les 3 max ou dans les 3 max au bande konangai, dose la tribune de la parquet nini, au baya congolais yemo ba ko vivre, ils ont bien public. Ba ko mona, makamuna zo na procès, il y a qui sont de la. Merci beaucoup. Merci na sengi na congolais nyonso oyo ezui chaku de kasepela kate. Biso za bandeki, toza ba congolais. Nde ba sali biso, soki yo seko sepe, lo bien je ko sala yo. Donc toza na tribunal ya grande instance ya Gombe na 9h le 3 mars na 9h première audience za biso na chambre 1. Na chambre 1 na 9h le 3 mars toza na tribunal ya grande instance ya Gombe. Boya bon assister biso présence na bino ko ça biso énormément bien pour na justice. Ok, bandeko balandi na sir bolandi message yandi so Philemon to ko succès émission boité die makidiba to yebi ke to kufleki champion munene edingwe motrangenge ante ko tika biso na ko senga bolanda quelques cérémonies ya matanga na ekwe na Casablanca avant ba mbalé yango e ya Kisasa bolanda bongo quelques images na biso bozo mona wana mona die makidiba mama Misa Kolela ndeko na biso Gérard Pazawana bo se passe sur quelques extraits ya matanga ya champion edingwe motrangenge. Le gouvernement l'avait si bien dit à travers le communiqué publié par le ministère de Sport et Loisirs, dirigé par Maître Didier Boutimbou. Aujourd'hui, nous avons été à la morgue de Rama au Maroc, donc à Casablanca, pour la mise en bière et les recueillements des Dingue et Mapima Motonangenge. Et par la grâce de Dieu, tout s'est passé. La famille du vieux Dingue et du champion était là. L'ambassade, notre ambassade de la RDC ici au Maroc, représentée par le ministre conseiller, était là. La famille Kimbanguiste et toute la famille était là. La communauté congolaise d'ici à Rabat, les sportifs, tout était là. Nous remercions Dieu, nous remercions le gouvernement à travers le ministère de Sport et que Dieu nous fasse grâce pour que nous rentrions ce dimanche et que la dépouille mortelle de Véding soit acheminée à Kinshasa le lundi. Merci. Merci bandeko balandi tokomo wapi to suki après mokolo malelo et ko sala passe mingi na ebisaki bino ngai na salaka babola bato bazanga yo mono sala misolo
nga naza besoin na ote yango mona lingaka mingi mpe bapoliticien te parce que le couteau eleki mingi na monde ya politique nayebisaki bino ke semaine oyo ekosila te mokolo moko akolela na este 1-23 na afc bakabwani Corneille Nanga na Bertrand Bisimwa bakabwani mungu na nzela na tozeba te Goma ekozala na maboko nani Bukavu ezala na maboko nani Nzambe azaka juste Nzambe aleki batamuki toyeya wana dossier oyo se poser famille ya mama Ilela na Medi Bakenga na bafilemon Olandi balebi le 3 oyo le 3 mars biso nyonso tokutana na tripe ya Gombe epai procès ezosalama na tina ba image obomona makambo nini ezoleka na mboka na biso Congo na oti poko tena image ya spécial Edingwe matanga na direct de Casablanca na Maroc ndenge ni bakolela champion na biso ya style congolais Edingwe motra ngenge wa yebana mingi ba actualité yango wana boboso na raté bo s'abonner ndeko elesa to koma canal 62 eza place oyo ba congolais bakutanaka tikate kimi ya kolonzambe eyingela na maboto na bino ndetu mutemo komalobi